La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, Mbote Wandeko Boulandara Bisso, bonjour à tous les abonnés de Irsil Botelwa TV, Kande Tolobaka, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bandonanga tuelibino sango ya mawa, tuelibino sango ya matanga, na mokola lelo ezali bongo mokolo ya dimanche. Alors tuelibino sango ya matanga, Mama Bolingo, comédienne na biso Mama Boli, oto bengaka Mama Boli, Mama Bolingo tokataka Mama Boli, en tout cas, Aouti kotika biso azongsi molimo na ye epaya tata Nzambe. En tout cas, ezali message moko ya pasi oto elibino, eza message moko ya esengote, eza message moko ya mawa. Mama na biso, Mama Bolingo, aza mama moko oyo abanda kala na théâtre, mama na biso ya groupe Simba, aza vraiment mama moko malamu, azalaka mama moko malamu, azalaka mama moko vraiment oyo azalaka kokabola te, azalaki kolinga batu nyonso. Mama Bolingo atiki biso, en tout cas toza na dernière vidéo na ye, vidéo na ye ya suka wa sala kitoloba, toza na vidéo na ye ya suka wa sala dernière vidéo de son vivant, toza nango awa yangonde toko tiela bino, bolanda message ni o Mama Bolingo apesaki tangu azalaki na bon moi. Na tiela bino yango bolanda message nini o Mama Bolingo apesaki na batu nyonso tangu azalaki na bon moi. Message nini o Mama Bolingo alingaki a partager surtout na ba comédien ebele oyo ba négligeaki yango. Epesi pasi sango ya Mama Boli ekiteli biso lokola ndoto, sango ya Mama Boli ekiteli biso lokola ndoto penza kaka boeto vanda kitoyoki mama na biso Mama Bolingo atiki biso akufi molimo na ye epema na kimia. Mama na azaki mama moko o abandaki vraiment ko conseiller ba comédien. Bino moko boyebi lelo na monda maboke na biso nde bakabwana ekoma mutango na ndenge na ye okoto na part na ye ope koto na part na ye. Da bakabwana vraiment mais Mama Bolingo azalaki wana toujours pona kosangisa bango nde babeba nde ko benga ye Mama Bolingo abandaki penza kosangisa ba comédien. Mama Bolingo de son vivant azalaka bien ba problème te. Azalaka te ya ba comédien bazalaka qui sont pour, qui sont contre, en tout cas Mama Boli Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Azalaka bongo te apesa pe ba conseil na ba comédien ebele o bayoka o pe bayoka te yango to lobaka na bino ba comédien mboka na biso
tolo baka na bino ba comédien mboka na biso moni video mama bolingo atiki muta ko remplacer ngo azate muta ko jouer lokola mama bolingo azate ba comédien mboka na biso bolingi ranking ba comédien mboka na biso bolingi ko lobana te bolingi ba ranking moko ezanga tina bolingi ko sola te bino na bino bozana na ba rando moko boye oyo ezata na importance moko te bozana ba rando moko oyo ezo portele bino ata bonheur te bande onanga na hotel bino vidéo ya mama boli message na ya souka en tout cas na hotel bino kande na lakaki bino ba comédien bozana ba rando moko ezanga mutuna makolo yo oyina rabatu omoni souka na biso tobenga yango terminal liwe ezanzela mutu nyonso alors bino boza kaka na ba conflit moko ezanga tina bozana ba rando moko ezanga tina oleka na TV ofinga ndeko na yo comédien oleka na TV ofinga ndeko na yo comédien oleka na TV osala ndeko no mabe bokoma bizela ko bomana ko tela biloko mabe ko bomana bino na bino ya mama o akufi lelo andimete ke lelo nzamba ozwa mulimo na ye mama boli andimete ke lelo ezala suka na ye ba comédien bolingana s'il vous plaît bolingana ba mama ya biso ya mikolo ba oyaka kopesa ka bino ba conseil ba mama na biso mikolo mabi pendu ayaki awa apesa ki conseil awa na tela bino ngona Irsil Botelo ya TV ba mama na biso bazo pesa ka conseil na tanga komba mama ezaki mama nani mama bi pendu to nani ba mama na biso bazo yebele bazo pesa ka bino conseil bo bandi musala sika bango babanda musala kala bana ba carrière koleka bino me bolingi kolingana te bino na bino bolingo entre vous ezate bomema musala ngo ndenge nini bomema musala ngo ndenge nini lelo mama boli atiki biso mama ozaki mama motema malamu ba mikolo a théâtre bazoya kolobaka na bino awa tongo poko ba mikolo peno ba mama mikolo ba opesa ka conseil na ba comédien. Mais comme comédien na comédien zana ba fan na ye, comédien na comédien zana motema na ye, o koto ba fan ne bato, o koto bato moye boyo kanyezala ezate. Prévenez que bino na bino ba comédien nde bozo sala ke baninga musuba yo kanaka te. Eza pasi. Lelo to lela mama bolingo, mama moko malamu, kombo elanda nzoto. Lelo to lela mama boli. Mama boli abande ko jouer théâtre kitoko. Nani hotel malobake ngana leki mama boli non jouer théâtre. To nani obima lobake ndenge mama boli akufi boye ngande na jouer sika na ye. Ba mama shako bakufa. Si lelo non to remplacer mama shako msute na monde maboke. Ba mama shako bakufa bakenda. Mais ti lelo non to remplacer mama shako msute. Non to remplacer mama shako msute. A quoi bon de konanga? A quoi boba ndeko na biso ba comédien ya okanga na ka 5 6 7 8 po bo bundisaka mutu moko. A quoi bon ya okanga maka 5 6 7 8 bo bundisaka mutu moko. Pona nini ba mama kala bazaka boetin tala ba papa na biso shaba que son âme repose en paix. Ba papa shaba bazaka toujours na ba papa masumu bazaka bien bango na bango. Bazaka bien, mais tala na monda lelo, ba comédien bo tambola ndeni. Tala na monda lelo, ba comédien boza ko évoluer ndenge nini. To milengela, tangu liwo ya to yebi ngonga te, to yebi mokolo te. To milengelaka. To milengelaka. Bo ina na bino, ndeko na biso awa mama na biso Poutine de l'écriture, mama na biso Belvi Kanzi. Na soirée na ye le 24 hours ana showbiz na ye le 24 hours le 29 pardon ana showbiz na ye le 29 hours mais tala ndenge batu bofingi bozo critiquer ye na mutu abimisi bwebi combien o abimisi po na showbiz wana po a gagner po ezala réussi bwebi combien abimisi po na réussite a showbiz wana.
Mais bino bandeko na ye ba comédien, ole bo soutenir ndeko na bino na œuvre o osala. Mais bino bandeko na ye ba comédien, nde bo luka bo boma eloko wana, nde bo luka bo banda ko luka ko bundisa ngo po réussite bino ba comédien. Ba comédien o bakangana 4 5 6 bakende pasila, bino nde bo bebisa musala. Nga lobana nga na milana nga na tsaka nga nini teke ona ya kokosa nazaka nga na barando te na ibisaka bino soko zo luka rando pa na ngate mais na lobaka vérité rien que la vérité ba comédien ebele o nga maboke pasila bino nde bobe peut-être pour bino nde boyaka na mafinga na réseaux sociaux na bandela non na mona te enani c'est pas Serge Mwembo atele mafinga non na mona te 1050 to mama top tala so toji likamba mama top a na chaîne YouTube mais chaîne na mama top ezaka pona belubu ndenge mo to moni dada international aza mwana mama top dada a na chaîne na ye mais na chaîne ya dada belubu mais lelo bandeko na biso ya ba comédien bokenda na ngambo asila bokoma oluka boyoka tateke Bellevue alekaki donc so bapesi bino pena mbeli yango chuba Bellevue boza pe bochuba po ani motema mabe po bomuna moninga zo réussir modero aucho bimana te va lobi vérité ke a Bellevue asombele cercle ya kundaleki na e amelima ataki mai na monoko te alobi vérité alobi to kumisaka pe mutu to appréciera pe moko bolamu ya mutu mais yo so bakabeli lelo bakabeli lo biso jour wana ezate obaluke lié oye kofinga eya kitoko te boza na bolingo sila ofuta batu po bazo futa ka bino ba comédien po boyaka kofinga ka Bellevue boza na bolingo botala kata baninga ba okende ete ya kata bino nga bando kaseliwa ya suzi bantu ete ya bino bozwaka motema mabe nde botia liboso kala maboke ezalaka boete kala théâtre ezalaka boete bobebisi théâtre congolais papa na biso papa masumu nyonso bazaka lisu na valeur te papa na biso papa na biso mikolo o bazaka lisu na valeur te papa elombe ba lisu na valeur te banani balongola papa elombe valeur eza Babacook mais si la bisalo amona katango papa elombe nyonso balongwa valeur pona ye amona kango mais aucun jour si la bima na teva ya loba na batu botika ko toucher na papa elombe en tout cas Babacook nanga ba vrai nanga botika ko toucher na papa elombe aloba ngote to uta ko mona awa remise ba trophée le kaki na Bellevue TV to mona ki remise ba trophée le kaki awa papa lobe bazalaki papa masumu bazalaki mais après kaka passage na bango na remise ba trophée bomoni nde bayaki kofinga bango awa ba comédien bo changer boza na bomoko bozongisa théâtre ndenge ezalaka kala bato ebele bakoka koloba na ya Gabi te boye bateke ya Gabi aza mbuma mabe na théâtre ya Gabi azalaka bongo te ya Gabi azalaka bien mais lelo ya Gabi subitement a changé comme mbuma mabe na théâtre ya Gabi na mama Teresa est-ce que vous comprenez que ya Gabi na mama Teresa ba maitara ba tombolaka moto na théâtre vous comprenez que ya Gabi na mama Teresa ba ba tumo bazo apene sensi ba osopa bazo pelisa ba almeti pour moto e mataka mais bondima wana te pourquoi bino bomona kasoko azofinga ya Gabi azokotela sila azofinga bo encourage ka le mal te théâtre baby bandeko na biso ba comédien ba baby si théâtre ya boko comparer ya Gabi na Zuma te mais ya Gabi osala pena osala na ye basangani na Zuma pona ba attaquer Bellevue pona ba finga Bellevue pona ba bwakela Bellevue ba jeton esika bobebisi musala yango wana boza lisu na bolingo te osanga na bino mais bozaka na motema mabe bozaka na barando ya bokabwa na ka division nande bokabwa na boye soko yoki mutu kuna na mabe yo sepeli
Po soko eki mabe moko komeli belle vie o sepela po yozo lukande mabe komela belle vie. Bobongola mitema. Ngana kasaka kala liwa ya Suzy Bantu ete ya bino. Kala na kasaka liwa ya Suzy Bantu rote ya ba comédien. Normalement liwa Suzy Bantu fete ya batulokwa ba ya Gabi na batulokwa ba mama Teresa. Mama Teresa Suzy Bantu akufa na binemi na e. Metandenga lataka ekulu solela. On dirait que t'es à changer. On dirait que t'es à osala bien na batu. Metande ba continuer. Bobanga nzambe. Bobanga nzambe. Na lobite ke kota famille botande baza bien. Mais to mona o eleka na internet. Ba 1050 ba bimate ba ofinga. Ba matop ba bimate. Matop soka sale mission. Aki makaba question o ba chroniqueur ba tunae. O mona ke a répondre avec sagesse. Eza nde mona ba milo ba kimango. Ba okumisa belle vie na bango me ba okima ba question moko ya mabe pour créer polémique te. Mais to mona ya Gabi ba tout na ka pona belle vie. Bo mona ata ba tunye te bo sentir comment alors ça musala na motema mabe. Teresa leka na TV kwa yo ba belle vie mutazo bo ma théâtre. Po ba mona belle vie pas lo baraté non, pas jusqu'à ce niveau. Boyoka mawa. Botala baninga ndenge bazokende. Mama bolingo ye wana tiki biso. Mama bolingo ye wana tozwi sango na ye. Bino bobongola ka motema te. Bodemere ka na barando. Matanga Richard eleki. Combien de comédiens o bazaki te. Poani po bovandisa mabe na mitema. Po botondisa barando na mitema na bino. Normalement Matanga Richard fallait bomona na bino nyonso. Likola kotinda mutu moko bwe akende ko filmer. Poka batu baboyi na bango bo filmer belle vite esika bozu bo tumboli bo onje bo lukia kaka kende tuka bango poto la musali kambwana no. Bino nde batu bo misaki trouble na matanga ya Richard. Bino nde bo sala ki po ba comédien musuba ya te. Kitoko te ba comédien bo kabwana. Bo kabwana likola ba chroniqueur. Boka bona likola ba chroniqueur na ba fan ba okosa bino melo kwana bino na bino bozo bona ebite bino na bino lo kwana bozo mona ngote. Richard Mukoko akufi azaki comédien o ajua kana bino nyonso me likola mitema mabe bovaya na banda kupona mitema mabe pona Richard abanda ko leke pa belle vie pona Richard azalake pa belle vie ba comédien bo changer Bo meko changer, bo meko tambola malamu. Bozui matanga mama bolingo ye wana kufi. Me boyoka kana matanga nezalaka okotwa yate. So okotwa ye okotwa lekate. So okotwa leki okotwa yate ba comédien. Ezaka nini. Ba comédien eza molimo nini. Bo changer mentalité na bino. Ba comédien bo changer. Jésus revient bientôt. Bo bongola mitema. Bolongola mitema mabe o boza na okati na bino. Soki nzamba pamboli yo te. Sepe na lipambola ya muninga po nzamba pambola yo. Likambo na ucho kongo pa modero. Naka yebaki an internet ke modero anan belvia sobela ki modero cirque ya kundaleki ne. Nanya yebango. Est-ce que boyoka ta famille bote beta lisolo? Est-ce que boyoka ta soki yemo ko modero bimisa ki yango na internet te me pe biso pe to yebi yango te me monde entier pe yebi yango te. Me pe monde entier yebi yango te. Me belvia bimisa na mbongo na ye moko asunga modero lelo modero ye ko bimisa ngo na émission pour trop c'est trop. Modero lobi belvia sunganga. Il faut nazala reconnaissant. Na koyeko ya ko niya ngo te asfuta boye bakundale kinanga. Asomba bakundale kinanga. Bino bokasa belvia asala bongo pona organiser mitema batu non. Asala ango po aza motema malamu. Na nature na nzamba créer motema malamu. Ba comédien bozongela musala kitoko nde bozalaka. Boti kolanda bato bakoti théâtre lelo lobi.
bozongela musala malamu nde bozalaka nga mutu lokwa ibutu ata ye afingi Belvia koyo ko influencer nga te po ibutu alekela kuna po ibutu alia kuna po ibutu azalaka kuna metanga sengi 1 bapesi ye 1 2 bapesi ye 2 3 bapesi ye 3 4 bafrenele alongo ake koto alake koto akomi kofinga ndako sanyo olela ndako olia baneglige yango te sanyo olelaka bakata yango te nzungu akala baboya yango te boyoka lisese wana te ya nzungu akala babwaka te mutu alesi yo mutu asungi yo ata na 1 franc ata 1 centime mutu apesa oyo eloko akolia basakana na ye te baneglige ye te eya nde mwana mutu apesa oyo ndako olala okoneglige te lobi ezaka ya nzambe obendani na ye bendana na ona na malembe meko ya ofinga ye te poso atie mabolongo na ye na si alobeli mabe eyela olobi ezaka ya nzambe lobi ezo appartenir na nzambe lelo eza ya biso me lobi eza ya nzambe bakomedie bobongola motema mama bolingo ye wana akufi tolela ye biso nyonso mama bolingo aza legende moko ya makasi mama bolingo aza komedie moko ya kilo aomerite tolele biso nyonso mama bolingo aza komedie ya kilo aomerite honneur tolela ye biso nyonso aomerite te tolela ye na barando aomerite te tolele koto boleli te mama bolingo aomerite bongo te aomerite bongo te bandeko nanga naotiela bino video ya suka ya mama bolingo bolanda naotiela bino mama bolingo aomerite bongo te bamama na bakufi na bapasi na mitema ya otala ndenge théâtre kabwana bamama na bazaki pe na posa balekaka bajoue me aotala okende wapi aojoue pa nani mama boli aotala okende wapi aoleka wapi aya babofinga ye me bazaka pe na posa bajoue ndenge ezalaka bapesi baconseil balembi eza pasi mbuma mabe mbuma boma lideso azalaka na lideso lelo bokosela bachroniqueur oyo bafani bachroniqueur mais eza bino moko bacomédien bobongola mitema bozonga na bolingo na bino akala bachroniqueur oyo boolanda oyo baokosa bino bafani oyo boolanda oyo baokosa bino bachroniqueur bakosa bino mpo bayebike na simarando na bino nde bango batalemaka bayebike na simarando na bino nde bango batalemaka eya na bachaine mosusu bayebi ata baanalyse mosusu basalaka te bango eza kaka belvi kutalataki boye belvi bayebi osala baanalyse mosusu te siko bata bongo babandolingaka bofinganaka bata bongo bandolingaka bobebanaka mpo bango baprofitaka na nsima na bino me eloko wana bino boyeba bango te mutu loko aya Gabi asala chaîne ya théâtre asali chaîne na ye normalement chaîne ya Gabi fe eza chaîne mo boye totalaka bathéâtre normalement chaîne etango asala belubu na ye wana bamatope basalaka belubu na bango me omona ye te abeta bordure na elubu na ye me ya Gabi soki asali elubu na ye il faut aglisse kaka bordure mo na kati ya Gabi akosala elubu na ye me il faut kaka kombo a belle vie jamais batalema sans kombo a belle vie kitoko te esika bopanza musala toza kuna te bapapa elombe bakabolaka bakendanga bumoko me baotala baokende sika respect ezali baokende sika baorespecte bango botia sila na erreur bokabola sila na batu bokabola sila na bandeko na ye likona bino bamikolo ya théâtre bino bacomédien bobongola mitema matanga yango wana bozwi ya maabolingo matanga yango wana bozwi bobongola mitema boboyi kokunda Richard boboyi kokotize mpona okunda Richard batu na bino pe ezali ya Gabi kuta kufela grand frère mama bata motema malamu Belvia kenda pesa contribution kundele ya na ye metala ki ingratitude aza reconnaissante te
nzamba ofuto mabe bato basela ko bolamu yo ya kaka na internet oboya bolamu na bango nzamba ofuto mabe. En tout cas sanga mama boli esali pasi molimo mama boli epe manakimia na otela bino video na ya suka émission na ya suka molimo na ye epe manakimia molimo ya mama boli epe manakimia eza pasi na motema Nzambe nda décidé choix ezate. Le maître des temps et des circonstances a décidé choix ezate. Nzamba yambaye na kimia ba comédien boza na bolingo ya olela mama boli ensemble pa mama bolingo aza mutu pe ya bolingo bolela ye ensemble et aux malamu mingi. Encore une fois mes condoléances à toute la famille artistique, mes condoléances à la famille biologique de Mama Boli, mes condoléances na bana nyonsi ya Mama Bolingo, mes condoléances nzambalola apesa bino makasi po yeka muto apesa makasi na situation oyo ekomeli bino. Alors la famille sans plus tarder na tiktie la bino to landa message ya suka ya Mama Bolingo ndenga lekaka na biwan ndenge alubaka. Alors to landa vraiment message ya suka ya Mama Bolingo concernant pe ba comédien, concernant Moussana bango ya comédie, concernant barando o ya ba comédien, tolanda na boke binyoso. Ndeko koti na Irsil Botelwa TV s'il vous plaît. Kande na yebisa bino ndeko ozui likanisito po ozui chance ya kotala biso. En tout cas so ezambala liboso, bienvenue sur Irsil Botelwa TV. Zwa kiti pone sika oyo moko moniko ko vanda ovandi, alors abonne-toi. Tango zo s'abonner, zana motema malamu ya ko partager biso partout, partager na Facebook, partager na Messenger, partager biso na WhatsApp, partager vraiment partout. Tindela ba lien batala eloko nini o ezoleka, eza songa matanga ba partager kayango. Alors tindela bandeko nyonso lien ba yeba eloko nini oyo ezoleka. Alors ndeko nanga tango s'abonner ko bosa na te aimer vidéo, partagez les biso et puis activez cloche de notification. Yaounde usunga prochainement tant que tozotia ba image na biso otalango ici kanyo sekozala. Toye la bino matanga nyonso ya Mama Boli ndenge koleka, tokoya nango awa liboso na bino. Alors wana natiki bino tolanda nanu Mama Bolingo de son vivant makamuni oyo apesaki conseil na ba comédien. Tolanda. Et c'était à quelle occasion? Comment est-ce qu'on t'a découvert par le réalisateur? Pourquoi ta troupe Salongo? Ah, groupe tango na côté groupe Salongo, le réalisateur Ndengo Lobi, le fondateur du groupe Salongo, alors a découvert Kingai Kaka na écran, na figura qui na pièce moko ya groupe Salon. Alors pour la petite histoire na kolobake na yaka na groupe Salon sur invitation à l'époque, il y a Masevani Seva, qui était assistant réalisateur et à Chitengesana. Alors à l'époque Chitengesana atikaki na no groupe akendeki parce que azalaki conseiller et pas le ministre Ngunza Karlibond, les Razaki premier ministre. Alors tu t'es ça Nazalaki comme conseiller na le Rwanda, tu invites qui et pas na biso, il y a nanga bande konyo so tu invites à groupe Salon Mobimba Boya Nanda ku to fait tellement que tu zalaki ko linga bango to zalaki ko sepela na bango et puis moi nanga nazalaki na ye nanu na nzoto azalaka nanu mwana muke komone tumba. Alors Odipe asalaka rôle moko ya Tumba Zazu. Tumba Zazu azaki mwana musala. Sikoyo mwana ngo pele ko komone Tumba bazako bengeka Tumba Zazu. Alors to bengi bango to vandi ensemble to meli to le et sili Masevani était aussi là. Tant bazongi ngape na sinavani nanga ndako eleki à peu près 2 ou 3 semaines na moni Moi azalaki moko ya ba acteur ya groupe Salongo petit Moi aye po ya azaki mwana mukepe par rapport à batu nyonso.
aye wana alobi na ngai alobi babengisi yo oya kofigure na pièce na ngai ngai nana joa te alobi yaka kaka ya komeka yaka kaka babengi yo mpona en guise de récompense ndenge boyambaki biso na ndako alors ya kofigure na pièce nalobi na petite sœur bon petite sœur cousine na ngai tozalaki na ye nano abalaki te mpe asona masa akufa mpe nalobi na ye ngai teke na kokenga moko te yaka tokendeka biso mbale mpo na kokoka na ngai te nde tokei na ye tokei na ye Masevani alobi tu vas jouer oko jouer na pièce moko naza na monter awa ya bon ça va na ko jouer apesi nga pe rôle apesi pe leki na nga wana rôle to jouer je ne savais même pas nini yango elekanaki et après tozongi na biso pièce pe eleki se rappeler na komba pièce yango non pièce wana ezalaki non citoyen PDG. Ok. D'un figurant. Ouais. L'air eleki. Zonga de intéressant ne pas ya zalaki alandaka ka. Nga pe na zonga na nga na fanda na kipa na ngai ti. Eleki pe mikolo na moni ye ayekoya. L'air ayekoya azaki na besoin na rôle moko ngai ou incarné oui penyaka soki boye azalaki bo te ye azaka actrice na biso te me tozwaki ye kaka baexplike ye alobi bobengela ngai nde baye kobenga nga alors loko tozalaki biso mibale ngai sikoyo nazongi petite sœur batiki ye toye azalaki komonte pièce ye moko sikoyo apesi nga rôle na joué tant on a joué. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.